Soyez les bienvenus. Vous êtes des habitués de ces lieux. Nous sommes infiniment reconnaissants de la vie que tu nous accordes encore ce matin. La Bible dit, chaque matin, tu renouvelles tes bontés pour ceux qui te craignent et te voient. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, dit la Bible, autant que tes bontés sont élevées au-dessus de ton corps. Merci pour tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire. Car tu es toi-même le commencement et la fin. Nous demandons la sagesse d'un et ton esprit. Il nous éclaire l'esprit de vérité et de sagesse. Et nous voulons que tout cœur soit soumis, captif à l'obéissance à ta parole. Prends la place et règne. Parce que c'est toi qui as cette nation entre tes mains. C'est toi qui l'as établie. C'est toi qui l'as enrichi et béni. C'est toi qui as établi ton Église. Et tu nous as dit ce que vous fermerez sur la terre, c'est la fermer dans les cieux. Reçois toute la gloire. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous invitons les référents élites à nous conduire par une courte prière. Vous êtes les habitués de ces lieux. Vous êtes invités ici à prendre part à ce point de presse qui est organisé par l'ECC, la CENCO. Il va porter sur un rapport beaucoup plus global sur le problème de la désignation des membres de la CENI confiés à la plateforme confession religieuse. Sans plus tarder, je laisse la parole à l'abbé Donatien pour les petits rapports. À la fin de son mot, il aura à reprendre cela en quelques lignes à Lingala et nous reprendrons nos places pour que nous puissions participer ou prendre part à l'exercice des questions-réponses. Merci. Deux membres à la CENI au nom de la plateforme ayant constaté président, ce qui a fait vice-président, bango débat sur base il y a personnalité juridique, il y a la profession à bango, qui pour engager plateforme na libanda. Donc déjà na moto mususu déjà na ndegisa il a engager plateforme na libanda. Et bakundoli que article 10 ya mubeko oyo tukosalema oyo ezali mbala liboso baplike yango ezali kolakisa polele te ezali plateforme ya baconfession religieuse te bato bazali na responsabilité ya kopona bakambi ya CENI ezali pe baplateforme ya baconfession religieuse nyonso te ezali bobele baconfession religieuse oyo bakokisi bacondition oyo bazali na personnalité juridique oyo bavandi ya solo na terrain national oyo bazali na expérience na expertise donc ya mingi to balobi na lopoto ya vere ya makasi na mayematali kobongisa maponami soki confession religieuse moko ekokisi condition wana te donc azali na droit ya kopona te yango wana awa soki tokomi na niveau oyo nano tokomi na niveau wana te soki tokomi na niveau oyo tosengeli kolekana na vote bato bakozala na droit ya vote mobele baye bakokisi condition wana ya mobeko oyo uti kobima sikoyo na plateforme tozali 8 mbala mosusu so totali bacondition wana totikala peut-être minei totikala peut-être misato ezali confession na confession moto asengela amema bapreuve kazali na expérience comme confession religieuse pas que on azali na kati na confession na biso na moto aza komaîtriser l'élection te bino comme confession religieuse expérience ni kozali nango ya makasi expérience avérée expertise avérée nsima na yango na rapport oyo elakisi bareunion oyo esalemaki na nzela ya koluka makambi ya CENI réunion liboso ezalaki ya le 23 juillet esika ye
boko bandeko ya confession religieuse bayaki kolela balobi en tout cas bazali kozwa bamenace mingi bazali komenase bango batelefone ndenge na ndenge basusu koyo baza kolala na ndako te tokosala boni yango wana tolobaki par solidarité to balobaka so omoni ndokibelela ye bongo tobelela yango wana baconfession religieuse nyonso bakomaki mokanda wana mpona kosekolakisa polele na mokili te awa tozali kosala mosalo ya koluka eseni tozali kozwa bamenace na baintimidation mingi. Rencontre mosusu ezalaki na le 27 juillet na mokolo oyo secrétariat général amemaki na plénière nkombo ya bato 4 oyo baponamaki mpo te assemblée plénière atala nani bakoki kopona président ya seni mpe membre ya plénière. Bapesaki secrétariat technique mosala ya bacandidature ezalaki mwa mingi me basengelaki kotala na sur le plan technique pour réduire pour ça déjà sélection à liboso. Alors batumine Cyril Botoko, Denis Kawata, Denis Kadima, Roger Bimwala bazali bato oyo secrétariat technique amemaki na plénière au plénière atala likambo wana. Mais misala wana ekomaki na suka te ntango kaka bakomaki na nkombo ya candidat Denis Kadima liboso meme batala dossier ya Kawata na Roger Bimwala oyo ntina mokolo lelo nano diskutaki na plénière te likitaka ezalaki wana solution ezalaki te. Le 30 juillet 2021 président ya plateforme abengi lisusu likita mpona kokoba misala oyo esilaki te na le 27 juillet na mokolo wana nde baconfession religieuse nyonso 8 basigné mokanda ke en tout cas tozali d'accord te 6 balobi bango kaka candidat Denis Kadima mibale donc sengo na SCC balobi Denis Kadima te pamba te candidature na ye ezalaki accompagné na bamenace baintimidation mpe batentative ya corruption alors que neti na charte na biso na profil todesignaki tolobaki tokotala kaka côté technique te mais tokotala mpe se moto yango azali kogarantir indépendance makambo ndenge elekani ndenge toza na bapreuve nango ekolakisa polele te candidat Denis Kadima amemami na parti na famille politique oyo bazali koyangela mboka alors ezali kogarantir indépendance te lokola papa Etienne Tshisekedi alobaki na 2011 alobaki aboyaki kutu kokenda baélection pamba te moto oyo batiaki président ya seni azalaki moto oyo amemamaki na parti politique car toujours na complicité ya baconfession religieuse. Donc makanisi ya SSC na Senko ekokani na makanisi ya papa Etienne Tshisekedi na esika wana. Na nsima solution ezwami kaka te président ya Assemblée nationale esi kokoma mokanda oyo ya suka oyo apesi 72 heures me wana mpe solution emonani kaka te. Alors na eteni ya mibale ezali na bokuse eloko nini ezali kokabola baconfession religieuse eloko ezali kokabola baconfession religieuse ezali mibale te kaka candidature ya monsieur Denis Kadima mpona lokola nauti koloba mpona senko na SCC ndenge makambo etalamaki bamenace bongo na bongo ekoki kondimama te mpona basusu oyo 6 batikali balobi bango baza komona eloko eleki litombo ezali technicité biso mpe tolobi toboyi te technicité me technicien oyo aza kogarantir indépendance te akomema mboka na baélection malamu te. Alors sikoyo troisième nini baza kolakisa bongo bapiste ya solution ndenge tobundaki kozwa présidium donc senko na SCC bazwaki bacontact mingi mbala mingi bazalaki na contact na bakonzi ya mboka soki ya nini ya parlement boyoki même cardinal na révérend bakutanaki na mokonzi ya mboka bacontact mpe na biso na telefone toza kobenga bango tokende liboso
totia accent na oyo ezali kosangisa biso esika ya kotia accent na oyo ezali kokabola biso. Mais malheureusement makambo nyonso wana bandimete ya moko te. Mpona kolakisa bonne foi ya Senko na SCC, Senko na SCC bayebisi ba 6 wana odi ezali te ke tozangeli bino respect. Mpona kolakisa ke tozali korespecte bino lokola bandeko, biso toboyi kopesa candidat bino boyebi bakritere ndenge toyokanaki bino biso nyonso, bino boluka candidat mosusu akorepondre na bakritere wana biso tokondima ye. Donc wana ezalaki elembo te tozali korespecte bango ti lelo toza korespecte bango. Donc soki baye na candidat mosusu oyo alandi nzela bakritere oyo toponaki biso nyonso ata tozali bango bato bamemi ye, problème na biso ezali kuna te. Ezala moko azali na bakomise mo likambo ya tribalisme ya gauche à droite, toza kuna te. Moto awuta na baprovince nyonso oyo bango barepresente soki azali korakokozwa ye. Surtout basali bongo ba recommandation balobi en attendant parce que c'est qu'on a SCC bazali kondima te tokende na élection na candidat oyo abandi déjà kodivize mboka na libanda na boye. Kasi mpo glissement ezala te, mpo élection kozala na 2023 c'est qu'on a SCC bazali kosenga boye. Administration électorale, pour Bazali Siko, ma principe il y a continuité à l'État. Donc, continuer vie de gauche à l'institution de Bato Bazali, na Seni Sikoyo, Bakoki Kobana déjà, nos collègues mis ça là sur le plan technique. Pour Bazali, équipe Otozali Kozela. Ndakisa. Pour la comptabilité, pour la machine à voter. O etikali ya malamu ezali boni, ya mabe ezali boni, oyo tokoki kobakisa ezali boni, bakartographie bakoki kosala yango ntango parce que blocage ezali kaka na baconfession religieuse te, ezali mpe na parti politique oyo bapesi bakandidat te. Donc nana kunika basusu oyo baza kondima te. Donc wana ekosenga kokende liboso. Ya mibale basengi na badepute, honorable député national na basénateur que batala likambo badossier bakandida wana na bosembo basala makambo te na nzela ya nyoka balanda mibeko oyo bango moko baponaki batala soki bakandidature oyo batiki kuna elandi nzela wana mpe basengi na chef de l'état oyo bakendeki komona en fonction ya article 68 na 69 peut-être révérend Enick juriste na biso akoexplike bino akamata responsabilité na ye ya kogarantir fonctionnement malamu ya institution mpe cohésion nationale. Eza responsabilité munene aza na yango. Mpe na bosukisi SNCO na SCC bazali kosenga na bakongolais nyonso peuple congolais bayebaki bazali peuple souverain, basalelaki souveraineté na bango, bapesa nzela ata moke te na nzela kolanda mibeko bien sûr, na nzela mobulu te, bapesa nzela ata moke te na moto nyonso oyo akoya na makanisi ya kozwa processus électoral na otage oyo nyonso bakomisa mo boutique na bango. Senko na SCC baobi zali souverain kopesa nzela te na suki wana. Na signature ezali président ya Senko Monseigneur Marcel Mutembi na président ya SCC le véran Dr André Bokonoa bamwele bato batie maboko. Donc abesho de la catégorie azali vote conformément à l'article 17 de notre charte n'était pas réuni. Sur ces entrefaites, les 6 confessions religieuses se sont réunies en dehors de notre cadre légal. Rapport, il y a mafuta limaso ndenge elekanaki mpona kopona global du présidium de la plateforme de confessions religieuses sur la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Préambule. La plateforme des confessions religieuses est une structure de consultation permanente sans personnalité juridique qui offre aux confessions religieuses membres
un cadre d'échange et de collaboration afin d'adopter des orientations communes sur les différents sujets qui engagent la vie nationale, confère exposé des motifs et article 4 de la Charte. Elle est composée de 8 membres, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, la communauté islamique du Congo, l'Église orthodoxe, l'Église du Réveil au Congo, l'Union des Églises indépendantes du Congo et l'Armée du Salut. Le présidium est actuellement assuré par l'Église catholique représentée par le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SEMCO, qui est le président de la plateforme, et l'Église du Christ au Congo, l'ECC, représentée par le président national de l'ECC, qui est le vice-président de la plateforme. Le président, le vice-président, le cas échéant, engage la plateforme vis-à-vis des tierces sur la base de personnalités juridiques de leurs confessions respectives. Confère article 18 de la Charte. L'article 10.3 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI dispose que les confessions religieuses ayant une personnalité juridique, une existence effective sur le terrain et une expertise et une expérience avérée en matière électorale sont les seuls concernés dans la désignation du président de la CENI et des membres de la plénière. C'est donc sur la base de cette disposition juridique que peut s'établir une majorité en cas de vote au sein de la plateforme. Après les échecs des 3 précédents cycles électoraux, les confessions religieuses membres de la plateforme avaient pris l'engagement d'éviter les erreurs du passé. C'est dans cette perspective que la SEMCO et l'ECC se sont engagés dans le présent processus. 1. Rencontre de la plateforme. Les 8 confessions religieuses se sont réunies plusieurs fois, soit en plénière, soit au niveau du secrétariat technique, pour traiter les dossiers de candidature, définir les règles de procédure, évaluer le climat dans lequel le travail est fait, etc. 4 rencontres déterminantes méritent d'être mentionnées, à savoir la plénière du 23 juillet 2021, au cours de laquelle les membres de la plateforme ont pris connaissance de la loi organique de la CENI, fait état de lieux de candidatures enregistrées dans le secrétariat de 8 confessions religieuses, définit les critères de traitement des candidatures au niveau du secrétariat technique et au niveau de la plénière, évaluer l'atmosphère sécuritaire du travail en rapport avec le processus de désignation des animateurs de la CENI. Un communiqué conjoint a été publié à cette occasion pour dénoncer les intimidations et les menaces dont certains membres de la plateforme étaient victimes. La plénière du 27 juillet 2021, au cours de laquelle les 8 membres de la plateforme ont examiné les dossiers des 4 candidatures retenues par le secrétariat technique qui se limitait au volet technique. Les autres aspects devraient être traités en plénière. Il s'agit de Cyril Ebotoko présenté par la SEMCO, Daniel Kawata présenté par l'ECC, Denis Kadima présenté par l'Église kimbanguiste, Roger Bimwala présenté par l'Armée du Salut. Les travaux ont été suspendus pour divergence d'appréciation sur la dimension éthique du candidat Denis Kadima. La plénière du 30 juillet 2021
convoqué pour poursuivre les travaux suspendus le 27 juillet 2021, a été sanctionné par un